Amen, amen, peuple de Dieu. Nous vous bénissons, vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Nous sommes là pour témoigner la grandeur de Dieu, les grands dieux tout-puissants, les dieux de Kabunju Alessa. Zambo azana katika kukamusa mokili mobimba azo continuer kaka na kukamusa biso. Toza awa pona ko lakisa monena nzambe. Makamu nzamba sali ebele na vie ya ndeko moko que vous allez découvrir maintenant toza naye. Zamba Alessa sali makambo kamusi vi naye akangoliye. Alors, tokotika la kimiate, pourtant tous autres témoigner monena nzambe, et japon ko fortifier yo mutu ozo se retrouver pe na kati ba situation wana. Pour yeba que jusque là, ils en a bato zambe a tuer mafuta pour na kusunga bino na kati ba problème to na kati ba pasi obozo kutana nango. Amen, amen. Zambe a pambola bino. Je vois mon frère qui est à mes côtés. Bonjour mon frère. Bonjour. Le bain un peu makasi. Bonjour. Bonjour papa. Comment on a Jonas Chimanga? Jonas Chimanga, vandi wapi, ozalaka wapi? Awa na Kinshasa naza na Limete, 17e rue précisément au niveau de Ndanu, quartier Ndanu. Ah, na 17e rue au niveau du quartier Ndanu. Oui. Alors nazo peso micro yomoko oloba eloko nini Zambe ya Kabunju Alessa asali na vina yo. Merci beaucoup. Nazo komisa pe Nzambe parce que nazali parmi bateau bazui délivrance ya solo kolekela nanzela ya basali na Nzambe na kati ya centre de réveil spirituel ezaki vraiment somme, je peux dire ça. Je suis parmi des personnes qui se rechercher comment trouver quelque chose pour suffire à nos besoins. Alors, quand j'ai terminé mes études, j'ai eu aussi la décision de partir, aller dans d'autres villes chercher la vie quoi. Je suis arrivé à Lubumbashi. Arrivé là-bas, j'ai commencé à me débrouiller. Comme je me débrouillais, comme toute personne normale, j'ai trouvé des amis. Mais making en place mon dans la société, mon boye. Tant que commune en société, on va former des gens dans le domaine ébélé quoi. Dans le domaine ébélé, on nous a pris nous comme des plombiers. On nous a formés comme des plombiers de formation. On a passé des semaines. Aussi ici, formation c'était bien. Tokendaki musala, to bani osala musala, to sala qui à peu près 8 mois. Après 8 mois, bon, nous sommes venus nous dire que non, nous, société, le sous à mesure. Bon, société au format qui est MCK, Mining Company of Katanga. Voilà, c'était ça. Société a des formats qui le collab plombier des formations. Alors, société a des même qui bisope na société mususu. Tenge fungume mining tant que commune a tenge fungume mining ba apprécier ninge to banai ko sala to zaki 25 personnes ba apprécier ba to tenge ba lobino botikala na disposition abiso ya TFM to sali à peu près 8 mois na 8 mois wana ba yeko kata biso ba biso non bokeni nanu to bengi sabino. Nous sommes aussi repartis na ko fanda wana bon. Ça ne marchait pas encore. J'ai pris la décision de venir ici à Kinshasa. Après quelques temps, comme Tobane Kosolo na Muntumo Boye, a bien placé dans la société, a béni na téléphone, à l'obino, société Azulu Kabino, ndenge bozaki 25 wana, bozonga, boya ko travailler. Na raisonné bon comme à na Kinshasa nazaki vraiment na mbongo te ezaki ka moi passé j'ai pris la décision de rentrer là-bas. Alors na ebisi na zana mbongo te ya kokoma lisusu na Lubumbashi. Et finalement Dieu a fait grâce. Aussi avion na ki na Lubumbashi. Et le connaît ya
tant on a commis na Lubumbashi ya minga très bien to na kenaki pe musala to baneli lisusu musala to sali musala 1 mois 2 mois 3e mois bah les 9 c'était prévu que to zonga na Lubumbashi na repos tant to commis na repos a bengisinga epanaye tant on a commis epanaye alobi Jonas na linga kayo makasi mais nazomona ozaka na kati ya pasi. Regarde seulement tout ce que tu fais, ça ne marche pas. T'as là, camarade nayo, bazana vie un peu aisée quoi. Seulement toi, tu es exceptionnel ici, c'est toi qui n'as rien. Tant on a sali mois d'août, à bengisi ba camarade, ba ye, la kisa ndenge bazana mbongo, na mituka, on moni camarade nayo, beaucoup zana anaye âge moko mais mutuka zana ngo vraiment eza somo. Donc nous sommes pour quoi tirer na makambwana na expliquer non comme ça to kenna musala na retour na koya ko pesa réponse to kei to zongi pe tant to zongi parce que to bana ça 2 semaines na musala 3 jours na Lubumbashi na repos tant to zongi a bengisinga lisusu epa na ye bazo yambanga très bien epa na ye to sololi albi comme ça na ndimi na nuna kota na mona ndenge bozo sambela parce que ya ebisanga eza église lokola ba église nyonso nandima kipona kota na église na mona ndenge nini basambelaka na église wana tango na koma dimanche moko boya benga menga na mutuka na ye to kendaki to komi pe na église wana tango ba musicien bazo yemba ba instrument zo beta ba zo bina ndenge za kana ba église non ezaki vraiment bongote ezaki ka batu bazana ndako mo boye ndako mutu oui oui osoko moninda kwango ko kanisa teke na kati wana bato bazali oui kotaki batu tango na koti batu nyonso na moninga batu nyonso na esengo bayambinga na kuti pe ba camarade na musala oto bana osana bango kuti bango kati wana bazo bina donc tango bazo bina wana bazo bimisa ba dollar bazo chana ba dollar wana j'étais pas vraiment surpris parce que na kena pona natala ndenge bazo sambele tango na natali ba moni bato nyonso bazaka bien tala mituko etelemi libanda wana eza bato nyonso ozomona alors eza facile siko ameminga tokoti na mwa chambre mo boye tokoti papa moko ya âge déjà avancé apesinga mbote alobi Jonas toyambio akati na biso ndenge ondimi koya makambo nyonso ekozala à l'aise papa na bimisi $20 apesinga non mais fouta transport zonga nanu comme ça toko bengisa yo après tant na kei parce que il fallait toke na musala tikala 2 jours pour to zonga na musala ba ye ko benga nga epa na ye na zongi susu epa na ye abengi mama moko boye mama wana pe to abana ko sala na société wana tant maman na ye ba yebisanga yende akobanda kolakisa yo koma ko sala ba prière koma ko kende ko initier yo OK de terme ba utiliser ki ko initier yo alakisa yo koma ko zwa bambongo wana wana nde mama na abimisaki mwaka mukanda alobi nazo komela yo ba posa na yo na mukanda oyo apesinga mwa photo nsusu na sima photo na komi pe ba posa alobi no aza posa na mbongo richesse tango apesinga biloko na alobi apesinga na mwa chapelet na mwa chaînette alobi chaînette okobanda kola tango soko olingi te mais ezalaka na yo chapelet nde chaque 0 heure tango zola muka okosala effort que chaque 0 heure ola muka osala prière apesinga mwa kamwa nini wana eza na prière bakomi hymne d'amitié hymne d'amitié okosala hymne po ozala kona bomoko na biso chaque fois tu vas d'abord commencer à prier comme ça jusqu'à tel point tu vas kola kiso comme initiation nyonso que oyo mama wana abana ko sala azola kisayo comment déjà ko sambela déjà maintenant qu'est-ce qui est arrivé les fonds il y a témoignage na yo nini sko eye ko salima après ce nyonso wana après initiation qu'est-ce qui est arrivé sko OK après makambo nyonso to zaki kana proche parce que na musala pe abanda ko ya pisika na zaki
babengisi siko na église wana na ndako wana balobi sikoyo omoni makambo nyonso ezotambola ndenge ezotambola etikali siko pesa sacrifice po okota directement na richesse na yo ozwaka bambongo komaka lokola bato mosusu. Sacrifice siko ya ndeni nde na tuni alobi non sacrifice okopesa mutu aza plus proche na yo famille na yo mutu aza plus proche makila moko. Sacrifice peut-être les offrandes moko ndenge za na ba église. OK na kanisa ki si offrande moko sacrifice manzamba fongo ba makambo na yo ba porte fongwama. Bango balobi non sacrifice wana il faut makila mutu aza proche o bozana e makila moko. Siko na fandi na kanisa na bino biloko wana kokate kutu na famille na biso je sais pas muto akenda ko sa biloko aboy wana kanisa ke za église to ko changer méthode te ngana yebise bongo abimbo siko lingi to changer méthode mais ko za difficile mais ngana ko faciliter yo azo pesa yo mbongo wana to ko sambelela ngo to ko sa ba prière na biso sur mbongo wana alors yo ko kende na mbongo wana ko luka basi o baza vierge 7 ko kabelela bango bambongo wana ko pesa ba 100 ba 200 selon ndenge ko sepela donc okena no lingi mwasi bolingani obemisi mbongo opesiye tango kabele mbongo wana a utiliser kaka mbongo directement biso tozui esprit na yo. Par là j'aimerais donner un conseil. J'aimerais dire aux jeunes gens, aux jeunes filles surtout. Tu vois l'un de tes amis d'un coup comme ça, qui a étudié avec toi, ou avec qui vous avez fini les études, tu le vois d'un coup, il est là en train de rouler dans une Jeep, il vit bien, il a un beau boulot, ou bien tu vois quelqu'un, Azukomo Landayo, Kakaboye Mouke, Ondimi, Akobo Kabelo Mbongo, Bamsukutu Baoloba, Ashina Yembongo, Jokande Ozo Shina Vina Yomubimba, Yokande Ngendeko Bayibisie Keye, Azo Zwaka Mbongo. Alingika mwana mwasi apesi yembongo le fait que yozo zwaka mwana mwasi azo zwaka mbongo soka lié kaka mbongo wana bala moko ba récupérer esprit na ye siko zo sele mokaka pa mibalité il y a aussi des filles na secteur bana basipe bazali ebele donc bana basipe bazawana bazo pesipe bango mbongo bazo kene pe ko corrompre bana mibali ba jeune ba o bazana talent ba o bazana ba étoile po bango bazana posende ya ko récupérer kaka étoile ya mutu. Après bazui mutu na babomi mutu bien mutu tikali vide yango tozo pesa toli na ba jeune ozokende kuluka musala na banque ozokende kuluka musala na société moko quelconque ozokende peut-être na ebité soki na discipline nini ya vie bazo po ekomaka bongo soko zolinga alors osambela kawapi biso tozana ba prière na biso nzokande yo kanisaki ezalaki prière ya église omoni pe atako mbote ba comme église jokande mais après utuna quitté pour mais finalement toujours semble na église l'unité bon na tunaki parce que ça arrive un moment où il faut na sengela na yeba ndeni balobi non to ko yebiso vérité tout ça bato ya église balobi donc église donc pour éviter de citer le nom des sciences occultes c'est une église des sciences occultes. Je crois et bani ba jeune belé bazo se retrouver na babilo kwan. Maintenant qu'est-ce qui est arrivé? Uzimbongo continue maintenant. Uzimbongo bon. Sikoyo et comment qui est un peu difficile parce que kozo mbongo ana ko kabela 7 ndenge balobaki na délai mo boye zala vraiment ya mulaité. Soko linga mwasi ko banda na moko ti 7 filles c'était un peu difficile. Monique makamunyo so ana ikoya kaka komemelanga ataliwa parce que ceux qui n'a raté donc ngande bakozwa nakanisi wana nazui mena décision ya kokima kotika biloko wana siko soki na kimia wa na musala pe moyen pe na sala ikozala te parce que bobanda ka ko déranger nga parce que tozana bango na Lubumbashi pe na musala moyen ya kosala ezaki te de na kimaki tango na kimaki na komaki na kasumbalesa ayoki ka ba téléphone bazo lukisa yo soki bazo parce que bango bazo banga obimisaka ba secret wana bazo banga makasi parce que batwana baza bien placé na société so bayoki ke bango babendaki yo na ndingo wana vraiment ekozala mabe akendaki na se cacher quelque part na kasumbalesa wana mbongo ezaki te
na sali effort na teki babilo konanga au kimi kuna oye ko se retrouver awa ande na kimi na ye na Kinshasa na spotango ye ozo misere atu bango biloko bakabela kiyoto oye kana biloko non moyen pe ya kozongisa ezalaki te na chakika na bilama na nga na sak na memi sak ndenge na kimaki butu na memi sak na ye nango biloko wana nazalaki kaka nango me na banda kosalela lisusu te ntango nakomi awa namoni kaka no naza biloko ya bato peut-être kozala ezotungisanga si na nzomeka kosala mwa mosala ezosimba te mbongo nazosimba lisusu mbongo te. Donc ezaka ba camarade nde bazosunga okei ofanisi camarade na kamwa kabine na ye abimisi mwa mbongo apesio mais yo soki olingo sala mwa eloko ekosimba te nde nakanisi abeteli master na nga mwa lisolo bino ezalaki boye mais nabangaka koyebisa mutu masolo oyo nalobi no nayebi papa moko révérend pasteur mutu moko azosala mosala nzambe ya solo bato nyonso bayebi na kina pe yo oyebi atangi papa Claude Kabunjo Alessa bino soki tokomi na nkuna peut-être makambo eko sila donc bandolo comment que loka bisiko ke nozongi sabilo noti oui parce que ba nyonso babana oyebisa nga ke biloko na babwaka kate yo ko bwaka ozongi ka boye kutia ngo na ndo faut kaka opesa muto aza makasi bon de ye alobi mo ngape na yebani kuna te na yebi mutu kuna te tokosala ndeni na yebi te nga na pe kutu na kinda lisusu kuna te comme ça toluka mutu akokomisa biso kuna nde aluki azwi numero ya ndeko na ye moko bon soki cousin na yebi te aza na États-Unis papa Eric Walesa. Eric Walesa aza mwana Walesa aza na États-Unis aza cousin ya camarade wana. OK. Nde bobengi papa. Nde bon to bana solo na yena na Facebook. Tindelie message tindelie na no ngai na tindelie personnellement demande andimi nde to bandi ko changer na ye bi ba pesinga comme na ye pa mutu tel bona lukayo na no cause facilité biso to qu'est-ce qui s'est passé ye mutu aye ko orienter bino apesibino ordonner mutu moko awa ti oye komi awa tango na komi eloko nini esali misuko tango komi awa bon tango na komi ezaki bon nayebaki te na koti mpe bayebisaka no yaka mardi na prière ya délivrance ayebisanga nanu jeûner lundi mobimba kolia te kolia na pokwa nasali mpe bongo na pokwa wana na meli mwa sikre na mwa lipa na tongo na ye tango ozongaki tango oyeba peso rendez-vous ke yaka siko mpo baya kosambele na yo tango ozongaki bayebisanga déjà parce que na explikaki déjà que naza biloko boye boye alobi memango yaka nango directement tango ozongi eloko moko esalemi te non tant ye tozali na ye vendredi dimanche samedi vraiment namonaki eloko te mais dimanche na butu na rêve nde namoni mama wana ça fait un temps bon tosololaka te masolo ezalaka te mais namoni aye azokangelanga yo okimaki na biloko na biso sikoyo ozoluka kosala nini yaka zongisela biso biloko otikala libre kosala eloko olingo osala wana te nayebi place ozokende wana kokende te yaka ozongisela biso biloko wana. Donc, bien aimé, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez que malgré de quoi qui bango physiquement, mais spirituellement, tellement que yé ma colonne c'est comme qui bisika bango basambela, azalaka bango en contact, abana ko sala déjà ba prière. Donc azalaki ka ezaki de biloko mo bana ko relier yé na bango. Nini babiloko oyo azanango wana yo kozala pe oza jeune oza étudiante osala ka musala ba camarade no balobi te ezanango ba makamakisi te ezaka livre yo tanga nzoka nde livre wana ezokoso en contact na monde des esprits na biloko ya mabe wana soko ozana ba livre ba chaînette ba biloko moko bakabela yo yaka na centre de réveil spirituel yo kan de quoi yena ba sambeleli yete juste prise de contact ba yebise yaka memele biso biloko tango azongi ba ye déjà ko menacer na pungi et pas muto ba ko initier donc ba monique a komi place ya mabe parce que Zamba poni mo sali na ye Zamba Walesa azanzambo azolia bakis azolia na banganga
na bakolokisi wana. Donc yo mutozana to babiloko wa bongo yaka na centre de réveil Zambe azozela yo ndimela Yesu Kristo okozwa bomo ya seko. Alors sikoyo eloko nini yakyo koma lisusu tango ye koya sikoyo mardi na biloko ango parce que namoni kaka subitement oye tango basambeleli yo basali cérémonie ni bon cérémonie mususu ezalaki te nakomi nafandi ndenge bato nyonso bafandaki nazalaki kaka na biloko wana na poche ntango napusani mpo basambelanga bon ngai namiyebaki lisusu te nakweyaki bon makambo mosusu elekaki ngai nayebi te nde nabimisaki biloko wana napesi basambeleli nga basali nga délivrance vraiment nga moko namiyoki ke nono aza à l'aise. Oyo George Mandela kuna kama ukomaki na fungurumu nini wacha mkanda na sheneti kanda na sheneti nini chapelet bozo na bebe chapelet no mshama pieri sasa kimbiana Kapika masasi ya nisi hapa si akipendage mzaa unapita kupika masasi hapa ndani yake kuna banana Mama batena. Unataka kuminister ndio apate akwaje mtu plombier. Ndio kana wewe una makuti. Wewe una makuti. Sasa kulibeba kitu kandi kwake kisha pale mtu mbwa mnatungana. Swali yake ndio anakimbia. Tosha vitu vyote vyenu. Pale mtu tosha. Tosha mareperi yote. Habuta mreperi. Tosha mareperi yote. Ila kidogo tosha. Mara moja. Ingiza vitu ya umma na wewe yote mreperi. Anafika tu hapa tena. Mwanashughuli. Anafika hapa tena. Unipa mimi na mudere wewe wote. Wewe kwa Igalabu lukumbashi meni chefu. Mungu ya Mungu. Kutoka pale. Mungu ya Mungu tunashuka kule moyo yote alikubandike moto. Bandike moto. Ali moto. Wewe moto. Panga magoti, panga magoti. Wako magoti. Magoti. Nasema kwako magoti. Mimi nasema kwa magoti. Kwa magoti. Mimi nasema kwa magoti. Baba gani nini akilipa vitu vile vile. Hapana. Nipa tu. Alimoto. Nipa. Alinipa tu. Nipa tu. Nipa vyote mikono. Katika jina la Yesu.
maman ou la radio communiquée, qui n'a pas dit non. Atena. Comment qui n'a pas dit Carmel Batena. Carmel. Na banane mu na banane tena. Allez. Il pas bien kutoka mwachi. Amuta monaka tena. Barandari. Bani moto moto. Kopeni na. Mina kasa sama sasi ya moto. Mina mu bambani moto. Bono. On va charger ma sas. Mina mu pas tete. Allez, allez. Note. Wende, katika jina la Yesu. Alimwende. Katika jina la Yesu. Twende katika jina la Yesu. Mimi nasema mtoke moto. Ade moto. Mimi kama moto. Kutoka mara moyo mwende. Mara moyo mwende. Ade mwende. Mwende. Katika jina la Yesu. Mwende. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu iko yule ya majina yote. Jina la Yesu iko yule ya mademo. Iko yule ya manguvu yenu yote. Katika jina la Yesu. Nós vamos récupérer l'esprit naïe. La zone normale. Lima secret na malipa na tongo na ye. Est-ce que tant zonga tango yeba pêche rendez-vous que il y a kasko po baya ko sambele na tango zonga. Ah bah yebisanga déjà parce que na expliqué qui déjà que na za biloko boye ba le bi me mango yakana ngo directement. Tango zongi ba eloko moko salemité ta. Non. Tant yeto ça na vendredi. Dimanche samedi vraiment na monange loko te mais dimanche na butu na rêve nde na moni mama wana. Ça fait un temps bon tout solo la kate ma solo za kate mais na moni aye azokangela nga. Yo okimaki na biloko na biso. Sikoyo ozoluka ko sala nini? Yaka zongzela biso biloko otikala libre. Ko sala eloko lingo sala wana ti. Na yebi place ozo kende wana kokende te yaka ozongzela biso biloko wana. Donc, bien aimé, est-ce que vous comprenez, je vais expliquer le mot, est-ce que vous comprendre que malgré de quoi qui bango physiquement, mais spirituellement, tellement que yé ma colonne c'est comme qui bisika bango basambela, azaka na bango en contact, abana ko sala déjà ba prière. Donc azala ki ka ezaki de biloko mo bana ko relier yé na bango. Nin babiloko oyazana ngo wana yoko za lepe oza jeune oza étudiante osala kamusala ba camarade no balobité ezana ngo ba makamakisité ezaka livre ozoka livre yo tanga nzoka mde livre wana ezokoso en contact na monde des esprits na biloko amabe wana soko zana ba livre ba chaînette ba biloko moko ba kabela yo
yaka na centre de réveil spirituel. Yokan de quoi yenan ba sambele liete. Juste prise de contact. Ba yebise yaka memele biso biloko na. Tango zongi ba ye déjà ko benase na pungi. Et pas muto ba ko initier. Donc ba monique a komi place ya mabe. Parce que Zamba poni mo sali na ye, Zamba walesa azanzamba azolia bakis, azolia na banganga. Na bakolo kisi wana. Donc yo mutozana to babiloko bongo yaka na centre de réveil Zambe azozela yo ndimela Yesu Kristo okozwa bomo ya seko. Alors sikoyo eloko nini yakyo koma lisusu tango ye koya sikoyo mardi na biloko ango. Parce que na monika ka subitement oye tant basambele lio basali cérémonie ni. Bon cérémonie mususu ezagite. Na komi na fani ndenge bato nyonso bafandaki nazalika na biloko wana na poche ntango na pusani mpo basambelanga bon nga na miyebaki lisusu te nakweyaki makambo mosusu elekaki nga nayebi te nde nabimisaki biloko wana napesi basambeli nga basali nga délivrance vraiment nga moko na miyoki ke nono aza à l'aise na bokwea sikoyo eloko nini omoni ntango kweyaki ok ntango nakweyaki mbala liboso namoni papa moko muntu wana nayebi ye bon za muntu tozalaki na ye na société wana aza na eloko na maboko eloko wana nga mpe nasimbi yango tozobendana ye alingi abotola nga mpe nalingi naboto sikoyo na ye komona muntu munene molai aye atindiki nga ntango atindiki nga ya récupérer eloko wana yatie na poche na nga nde mbala moko nasutuki natali boye namoni ke nazalaki déjà na se tali batonyo seba. Donc problème est qui donc tant on croyait sans mafuta sans maï kaka ndenge on a centre de réveil bana wale se baza bien préparé chaque jeudi délivrance donc les alaka somo na mardi likolo wana donc aye afukami batie kaka loboko au nom de Jésus-Christ de Nazareth ndeko kweye ba esprit et se manifester bato ba initier na babiloko wana ba se manifester po sana bango linga kaka bazwa kaka étoile ya mwana mobali babanda ko salela po bamona ki na étoile yango nde ye moko tango bazo saler délivrance ye moko yi amoni ke bazana kati ko benda na eloko moko na bato wana amoni ko mutu munene mulai ye atindiki ye bana moko ya tikali azwe eloko wana achango na poche ezala ki étoile na ye kendaki déjà banganga jamais Satan a coupé c'est le bico Satan a coupé mbolaté. La Bible dit qu'il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Satan lorsqu'il donne avec la main droite a récupéré dans le boko à moisi. Amen. Donc Topambo lui vraiment Zamba Wale ça abikisi ndeko vraiment en tout cas et c'est ngoni ni ozanango pona makamu Nzambe ya kabunjwale ça asali la vie na yo. Vraiment eza esengo makasi parce que nga mona miyebaki te ke batika na esprit nanga nazaki na prison on ayebaki te Nzambe asungi nga kolekela na basali na ye na kati ya centre Nzambe ya kabundu alesa basali na ye vraiment asungi nga lelo je suis sûr et certain que na bimi na prison ana parce que depuis jour ya délivrance na lali pongi na moni le côté atako bonisanga lisusu boye non ezakité je suis vraiment délivré nazo sepela pe kopé ça pe mon conseil na ba jeune conseil donc pour clôturer conseil aux opesa aux lobani na bato so bazana ba biloko na ba jeune ou bazo se retrouver na ba milieu wa. OK, surtout na ba jeune fille jeune garçon toza vraiment na monde et baby makasi okokota na société okokota na réseau mo boye bon eza ezebele yo kokoko kende po kona kosala musala mais bilo ba opesa ba ko initier quoi ba le bino pour le moment pour na ozambongo il faut za moi bilo mo boye ndenge balobaka wana bakolobaka eza prière eza église ndenge ngape ba yebisaki nga tango na koti na moni ke no eza église te zoka ezaki makambo ya ba science occulte nde na kimaki en tout cas ata bana basi mikolo bakomi na posa mbongo makasi mbongo ezali bato bazwaka mbongo mais ya mabe pe ezalaka eza ba condition ebele na bambongo bakabelaka bana basi basala keba
parce que ngamoko na vivraki na yebaki te soki na lingana kabila basi mbongo wana na lingaki te to koma ni wapi, je ne sais pas on devait arriver où, mais après si bango conseil to lukaka nzambe nde azali na solution ya suka pona mutu nyonso na yebi que ata soki lelo toza na eloko te soki tokangami na ye, je suis sûr que lobi tokozwa pe eloko. En tout cas les conseils Zambe Azwa Lokumu, nous bénissons vraiment notre bien-aimé le frère Jonas. Vraiment, il a touché, il a palpé la main d'un Dieu tout-puissant, le grand Dieu de Kabunjualesa. Zambe ya papa na biso aza sukisa suki ya yo Zamba échoué yaka omekana Zambe ya walesa. Ozana ba livre ya magie, ozana ba biloko ba koteki no ba biloko ya mabe, ozomona ça ne va pas yaka. Yesu atandi maboko na ye, il a dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et moi Dieu je vous donnerai du repos. Toya ebele na katia centre de réveil spirituel biso tozana commune ya Barumbu précisément na Beau Marché na Avenue Botango numéro 205. Nous vous bénissons binonyo sobolandi biso na katia témoignage munene vraiment édifier papa, maman, jeune, donc édifier Mokili Mobimba. En tout cas, Topamolibino, c'était votre humble serviteur, pasteur junior Lufuluabu Walesa. Tozana esengo mingi pona koyamba bino nyonso na centre de réveil spirituel Zambe apambola bino, Zamba pambola pe ndeko nangai, vraiment oza béni, Zambe ya papa nangai azala nayo akoba pe Zambe nayo bakokoka yo lisusu te déjà makambo nyonso efongwami déjà, oza déjà béni. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oya